comédien bolekisi. Mama Denise Nyankeru na minito azana ya kosilikela ba comédien donc Mama Denise asiliki. Biso nyonso toyebi ke matanga ya Jennifer soki longwa ki poto. Ebembe ya Jennifer soki longwa ki poto. E koma ki na kisasa ezaki po Maxi abeta kimbela na TV. Tomona ki Maxi, tomona ki Apo Firenze, tomona ki si c'est Mike la Duchesse on dirait. Babeta qui vraiment c'était do baba babeta qui vraiment porte c'est pas maman Denise babeta qui porte c'est pas maman Denise basala qui émission na ba 7h non ça qui 8h au bon basala qui émission na pona ko beta pena porte et pas maman Denise 14h maman Denise à répondre. Ndebo mona ki nzoto ya Jennifer elongwa ki na poto e koma ina kin. Alors ba comédien o bazalaka pour Maman Olive. Bino so boza pona Maman Olive botika la pona Maman Olive. So boza pona Maman Olive eza batu musu bazala bon pona Maman Olive te. E yana batu musu bazala pe pona Maman Olive me bazaka pona Mama Denise po Mama Denise za première dame. Maman Olive azaki ex première dame. Alors Mama Denise nde première dame na biso ya mikolo donc ya kilelo. Alors ba comédien wana o ba sala ki be émission pona koloba ba n'importe quoi pona koloba makambo ya buzoba ba bosana ki ke nanu bakunzi Jennifer ite nanu bakundi Jennifer ite mais ba comédien ba leki na ezaka nini na bino ba comédien pourquoi les ba comédien mususu baza na maturité te o mona mutu mukolo me maturité ezate. Lelo ba comédien belé ba yo senga Mama Denise pardon na mintitio Mama Denise Nyankeru azana ya kosilika donc moi ba faveur o bazaki nango mususu pona ko bimisa nzoto ya Jennifer yeza sute po Mama Denise na minitio aza vraiment ya kosilika asiliki pona ba comédien bino bo monye Mama Olivier bo mesa na pota buzoba Hermoko il faut arrêter. Mama Denise a un comédien, aza comédienne te. Mama Denise a un première dame au ta supportane ba bêtise. Nde bo sala ka Maman Olive a supporta ba bêtise. Maman Olive a mutu mwa lukane ba visibilité. Nde bo mesana na Maman Olive bokasi Mama Denise pas a bongo non. Ba comédien franchement bo amité mama be. Ba nonanga mbote ba tonso bolanda Irsil Botelo la TV. Bonjour bonsoir on est dépendant na Aero Kolanda biso donc na Aero Kolanda Irsil Botelo la TV yondo royeba ozo bonjour topé okozo bonsoir. Likambo epesinga pasi na epena ko partager ngona bino na hôtel bino ba quelques voix ba comédien boyo ka ndenge bazo lele pa Mama Denise ndenge ba osenga pardon et pas Mama Denise ndenge bazo lela. To mona ki ba image au président Elomba lobaki lelo bosiliki si Mama Denise président Elomba meki ko kota na likambo ango pona kotia seten de kona bango de kona e Jennifer ya kundama na kimia me boleki na TV bofingie nyoso tolobaka ya Gabi s'il vous plaît. Comédien wa banda sa be émission mbangu comédien wa banda ko sa be émission tangu ya Jennifer ya zaki no kutu na malili na poto na nzoto na ndako malili to banda mona ya Gabi banda ko bima alo babwe mabe azongisa bwe mabe asala bwe mabe to yo mona maogi vule asala ki ba émission concernant ka makamba ya Jennifer ndenga kufime zaki na momate muto azolela mobile ozolela ex soki mobile okosa be émission belé bongo te. Et tout le monde qui be émission monsieur Gabi asala keza ki pe malamu te kito côté et à kito côté ba comédien musu ba ye bo sala be émission nga comprena elo na comprena ba comédien mboka na bisote na comprena te ngungini eswa kabino elo ni esala rabino elo ko nini vraiment o esala rabino na comprena te. Na comprenara te eloko ndini ngungi nini oya swa kabino ezaka nini na bino ba comédien ngungi nini pena o pena pika kabino aswa kabino bozala kana ta muta bandiko sunga bino lelo te lobito yoka kali kampu moke bimi ata muta ozu décision sunga kabino mais lelo te lobito mona kali kampu moke bimi tande bokomisa Mama Olive lembelo kwa papier na bino. Mama Olive azalaka a kosunga ba comédien asombela bino mapa combien de comédiens o basombela mapango et pas Mama Olive
Bacomédien boni. O bazaka ba locataire. À travers Mama Olive bazoba mapangu batongaka. Combien de comédiens? O ba yeba katanzela poto te. Ba yo yeba poto pona Mama Olive. Ba comédien musu ba lata ta super te. Ba ye ko lata super, ba ye ko lata bijou pona Mama Olive bande ko gâter bango. Mais l'icône nango ba finga Mama Olive ba baby sa réputation ba loba o esengela ba loba ba comédien franchement bolimbisanga na moni mitu na bino sala soupenza te nyoso ezala théâtre te ya Jennifer memi vine lo kwa théâtre vine réalité mais ya memango lo kwa théâtre tia ye kotika biso mais bino ba comédien boli ko mema ba réalité na bino lo kwa ba na théâtre bomoni ba comédien poto te. Ce qui comédien moka kufi na poto bino bosomba ba biye bo kende batanga mais bozana ba misu bazana bana ba mikanda ba misu bana ba passeport ba misu bana ba visa. Ce qui comédien moka kufi na poto bino bosalango te. Mais bango basali yango po ani bavanda kina ya jani tango ya janya akufi na poto e bembene ndenge ye kisasa il faut balanda baya ko tika ndeko na bango tina libulu boyoka kina nyo nani 2 minutes mambalobaki balandi po ke baya ko tika ndeko na bango vraiment tina libulu balakse bolingo wana o bazaki nango bobandi bilobela Maxi alobi bien na analyse na ye Mama Denise apesa ki biye kaka pona 2 personnes. Pona divorce muso banande ko mususu wana oazande ko ya famille ba ya Jennifer. Na ebisa kibino asiluzo la futi biye ye moko la duchesse ye moko Zigura ye moko Kalebi Tukebana ye moko 2 minutes ye moko. Ba Maxi nyoso ba ye na mbonga Mama Olive ya Mama Denise te ya Mama Olive te ya Mama Denise te. Combien de comédiens o ba uti poto ba kiti kisasa? Combien de comédiens? Ba oye ba valeur à Mama Denise. Ba ebi kaso Mama Denise akota ki likambo te. Jennifer alinga kundama na poto. Honneur o alinga zwango te. Alors Mama Denise akoti likamba pesi mutu na bino honneur. Ya Jennifer atika la ozana honneur o te. La brina bando vana ya Jennifer me bando ozoeka mutu pamba. Ozoeka ordinaire mutu moko boye. Ozoe star te. Mais to moni biso moko na misu na biso. Na misu na biso moko tomoni ndenge nini ba honore ya Jennifer tomoni ndenge nini ba honore bembe na ye tomoni mais bozo ya koloba makampo na kokitisa lisu Mama Denise bozo ya kofinga na TV bozo ya kolatisa ba comédien ya poto charge to ber. Kaka bino bozalaki mutu boya pesa ki $10,000 to mona ki na TV ba comédien ba liango boyeka ko wela ko loba likambo na ebite so ba beta bino film président Masumu oko pesa ba comédien misusu punition te ba comédien o ba mal bouche o mona ka mutu mbinga mama mbinga tata mais mal bouche manière ezate maturité ezate beaucoup pesa bango congé te ke comédien pena lobi likambo mo basali mabe mo bo pesa no congé bu vandisi beaucoup sala bango bongo te vraiment. Normalement bato ba mérité punition ke mutu pena leki na teva lobi buzoba pona bakonza mboka mutu aza comédien bino ba comédien ba osunga bino pa bata ba konza mboka bango ne ba osunga bino lelo so bozi problème bwana mbongo te osangisa pona okunda ndeko na bino bwana ngote to mona akutu ba contribution aw ba katela bino ka $20 mais na batu musu ba pesa ba $10 batu musu ba pesa raté. Tout le monde a ba contribution na bino. Tout le monde a ba liste ba contribution na bino na internet. Tout le monde a ngo. Tout le monde a ngo boala ne lo côté. Mais boza batali boso ya ko loba na internet. Boza batali boso ya ko. O déjà pesa ta contribution $500 na matanga mninga ne comédia tombola musapi. Atombola musapi. Mais boza batali boso ya ko luka ko bebisa. Boza batali boso sa kitoko te. Merci pena Mama Denise kanga kanda. Akanga pena kanda bo senti pena ke oui akangi kanda.
Il faut kanga kanda. Pasi ka toyoka pona famille bataba ya Janify. Toyoka pasi pona nzota ya Janify ne ekoti na mabele te. Mais ma Denise fois la qui s'appelle que oui, aza mutu moko alinga ba aventure te. Fois la qui s'appelle que aza mama Olive te o alinga ba aventure, ya alinga ba aventure te. Na minute o ma Denise ayamba bango ayamba lisu ba comédien na téléphone te. Asilika na ye. C'est normal à silika. Nga lobara ena batumsu ba sipota buzoba. Mais ena batumsu ba sipota buzoba te. Siko bino ba comédien boza ba parti pris. Comme oyebi kete nga nazalaka na nga na mama Olive. Nga mama Olive asungaka na yenga. Nga mama Olive asalaka na ebwe. Alors Lucasco oya ko baby sa réputation na bateau bazaka pour mama Olive popo bateau mama Olive asungaka te. Yo soko oyebi kaso kepa mama Olive ozwambonga lipa. Orozwambonga ya kofuta ndaku. Osalabwe. Meza ba comédien musu mama Olive ataka bango kate. Bio dabo mona mama Olive bengi ba président masumu. Bomona da mama Olive bengi si belombe. Bomona daba isi pechange pa mama Olive. Bazalaka te. Mama Olive ekiri na eza basila, ekiri na eza baya Gabi, ekiri na eza ba Thérèse, bango nde bekire mama Olive. Ya zalaka na ena ba oyo koto te. Siko tango bomoni ke mutu o akomini kosunga batu. Zuwa ngo ya nini tango bino bokendake pa mama Olive kozwa bambongo bango basalaka zuwa. Bo sala zuwa tina mutu azu charge yokuna ndeko na bino. Boyebi bia peke famille ya Janify eza nango famille ya mbongo te boyebi famille ya Janify eza famille ya mbongo te. Ya Jani abotami na famille ya mbongo te. Ye moka loba ngo na émission na ya botami na famille ya mbongo te. Preuve ane ke boke na famille ya Janify bomona bana mbongo te. Famille batu baokelela baonyoka mana bango. Famille batu bavana bango baovivre na bango ka mobola teti baovivre. Mais moi na bango azokunda manhonneur po moi na bango aza star. Moi na bango azokunda manhonneur lelo po aza star. Aza star o mboka na biso zo reconnaître que aza star. Ba comédien ba bimi ba leli na TV mama Denise ayoki mbala moko asali a pesi mbala moko réponse. Bo moni yango ye. Bino dabo moni bateli bino na TV visite ya mama Denise bino bolingande ba bloko ba Olive bande ko sala batinda ba carton ba soso batinda mama Denise aza bongo te mutu na mutana ndenge na ya mima makambu na bande ko na otela bino ba audio boyo kande ba comédien bazo lela pona osenga pardon na mama Olive pe na mama Denise ponde ko na bango akundama. Boyo kande ba comédien bazo lela na kosenga pardon. Tomoni Maxi aleli mama pardon limbisa. Tomoni Devos Musoba aleli e pa mama Olive, mama Denise pardon. Aleli e pa mama Denise alimbisa bango. Mutukutu mbala liboso. Mbala na ebite so bino boyebi matanga musubenga na ebike o eza kutu mbala liboso. Mbali boso ma Denise azwa charge matanga azu charge matango euti poto azu charge balana poto kuna ti baye nango na kisasa ti azwa charge mabulu makamnyoso pona osa mbala kutu ya liboso mutazoli bino charge oyo mais kaka mbala liboso bolibo l'accès déjà bizaleli bolibo koti mama Denise na miniature bolibo koti mama Denise na miniature na ndenga mabe. Yana batu musuba nzima na bango miniature na ndenga mabe. Mbeza pena batu musuba koka ka miniature te. Yana batu ba koka ka miniature te. Lelo Olive Lembe mama Olive Lembe ba tia na miniature na ba façon nyonso. Ba tobola ba mishwe. Ba tia mama Olive Lembe na miniature na ba façon nyonso. Alors buluka te kashwa mabe ya bimaki nango mama Denise pa bima nango. Mama Denise a sali mabe ndenga lukika kosunga ba comédien. Asali mabe ndenga lukika mikotisa pona osunga ba comédien vraiment. Asali mabe mama batu. O bolibo boye tale na réseaux sociaux. Po bino bozala boy après bo bando yo ke luka ba vie na ye. Bokomi ko ke luka le tango ba youtuber ba kozwa ba chroniqueur ba kozwa esili mutanga nya sambwe. En tout cas pas mama Denise to lingi bongo te. Tolingi bongo te. Bino bo sumbaka na nganda partout. Ba comédien ba sumbaka na nganda partout. Comédien moko zo fingisa ba comédien nyonso. Pourquoi?
Pourquoi ka ba comédien bozala ba comédien mako mona fingi si ba comédien nyonso? Bato pe bosa makambo bazala na bango pour Mama Denise te. Mais bolinga ka boya ko sunkoko ko bebisela baninga esika o bazalaka. Bolinga boya ko bebisela baninga e akitoko te. Et qui te côté bande koto yo kana to s'abonner, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. To partager vidéo s'il vous plaît. Tant au côté partager vidéo na bandeko. Partagez na WhatsApp, partagez na Facebook, partagez partout. Ceux qui peuvent s'abonner, to s'abonner quand to tira ba j'aime na vidéo. Tia j'aime na vidéo e comme la batou, partagez vidéo e comme la ba comédien ba tika makambu na bango ezanga tina. Ba comédien bo tika ba makambu ezanga tina o bozara nango. Botika babisala sala o bozara nango. Mama Denise a mesana na buzo bate botika to kunda ya Jennifer na kimia. Botika to lele ya Jennifer to kunda ya na kimia. To kunda ya na kimia bandeko boyo ka audio na oti la buno ya ba comédien nde ba osenga bolimbi se pesinga na passe na motema. Na mawa komona divorce muso divorce. Komona papa na biso divorce aye ko senga pardon. Komona papa na biso divorce azo ko senga pardon e pa Mama Denise. So papa divorce ake kisasa lelo Mama Denise mutazui en charge. Mama Denise mutazui divorce musoba en charge pour kitana kisasa. Ba comédien bo changer comportement. Bo meka ko changer comportement et au sala bientôt yo katolanda. On a divorce musobe wazo lo barana. Merci maman na oyo sosali pona biso Jennifer na oyo soliki na matanga na lingi osuba discussion ko to no rende na biso na mama oyo sukala na sala mo. Merci maman nzambe mama abakisa susu ebele oyo na sala mo oyo omona ba koko na yo osepesi mitema na biso. Merci maman. Première dame azaka moko o asepeli si motema na bango. Ce qui première dame lelo accepta kite koza nzoto ya Jennifer kita Kongo alinga kita Kongo te. Do baba tumobe ba pesa merci ba remercier première dame ba kumisa nzambe o atusha ki motema première dame pa ko kene po beta bango kara. A ko kene po beta kara. Ayoki na ma beti ne pe kara ko ke ko beta kara. Mais alobite asalango asunga bango asungi bango yelo nzoto ya Jennifer ekiti Kongo. Mais tozela na to sepela basungi to sepela to sisa makambuti na suka makambo keti na suka ya fa ya kundama. Mais ba comédien musoko mutuna bango esala raté. Ba luka ka ko boma relation. Ba comédien musunga benga bango ba aboma relation. Ba yeba importance bata minene na vite. Ba yeba ngote. Ba yebi na bango kaka ngaso na bengi ka mama Olive na ko zweloko. Ba yebi ka bongo. Bo pesa batu valeur. Comédien yeba ko valoriser ba ninga na bango ba comédien te. E bongo batu musunde ba ko valoriser. Pour comédien zo yeba ne ko valoriser muninga ne comédien te. Au moins na comédien moka ye na teva bandi ko chrétien muninga ne okutaza supérieur par rapport ya ye. Mais aoya na pas l'aise na teva lobia critica fingi ya ko fingi eza fingi wana ya Monique na tuti ba bordir. Maturité. D'ailleurs bon mona papa masumu na teva lo ba n'importe quoi. To d'ailleurs bon mona papa lombe. Aye na teva yeko lo ba n'importe quoi. Non. D'ailleurs bon mona ta belle vie kandi na TV. Ba ici pêche basé belé. Bon mona d'ailleurs bat na teva bimia bandika ko lo ba n'importe quoi. Non. Et ça te que po ba yeba ko lo bate mais ça me ça que po ba gardera valeur na respect à bandeko na bango. Bazo garder valeur na respect à bango moko, bazo garder pe valeur na respect à bandeko na bango ba comédien. To mona nde ba comédien musuba ofinga déjà ba oloba déjà wapi bango batara minoko bazo mona na matanga te wapi bango to yoka déjà. Et a kitoko te.
Normalement bino ba comédien bo aba tout monde pene Jennifer ya kufi boy boleka na caméra na onte boleka te pona ba émission malam boleka bolakisa biso ba makambo nyonso ba étape par étape ndenge ezoleka ezate ke boleka mbamo pona ba émission ye pour vendre na émission lobi non toko peksa bino ba théâtre te toko peksa bino ba tournage te pour ba chaîne na bino evanda kimia pour ba chaîne na bino ko vanda bokoti lorote tournage ya musala bo sala toko peksa bino musala te il faut bosa ba tournage il faut bokota ba théâtre wana toko peksa bino te ba émission eza na ngona importance moko te inutile yosala ngo tango muninga aza na bo moite tango muninga na kundami te kaka bino bozala boto mona awa nani akufa na Angola kuna mani nani kuta kufa ki na Angola nani Mira esa voilà Mira esa kufa na Angola kwa to mona ka o aleki ba sala émission yango bino be émission ke sala bino ni ba benga bino ba futi bino mwa folar mo bo sala émission lobi o bebisi motema bandeko na yo likola mwa mbonga mukio ba futa o po comme bolinga masango kende ko vandeli yango meli masanga pe sili nango s'il vous plaît ba comédien bo changer to pena ko senga pardon na maman na biso Denise Nyankiro en tout cas pardon maman tolinga yo to ebike yo za na muta ba aventure te tolinga yo pardon na kombo ya ba comédien na kombo ya Jennifer en tout cas to sengi yo pardon nzambe asimba motema na yo o limbisa biso merci mingi na makambo nyonso ozo sala merci mingi vraiment nzambe a pambola yo bandeko nanga na komi nanga na suka vraiment ya analyse na ngai na komi na suka soki eza mbala no ya liboso koti na Irsil Botelo TV o s'abonner o commenter o liker o partager émission na biso partout et ozala malamu mingi wana ngana bino tokutani à la prochaine occasion soki Yesu a zongi te bisous bye